Mbote na bino balandi émission Esprit de famille. Liboso na bino ezali ndeko na bino bolingaka mingi parmi de Jésus. Lelo tozana esengo yako zala na bino lisusu elongo na chaîne na bino préféré Koba Plus Télévision. Lelo tozana thème moko très important o tolingi kolobela etali mariage. Toko lobela ngo biso moko te lelo na plateau na biso toyambi invité moko détail oyo bolingi mingi oyo bosengaki oyo bolelaki azonga lisusu na émission na biso oyo Esprit de famille. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Mikole belé pasteur. Moi été tous allés, depuis tout kutani par la grâce Dieu est bon. Ngana ndimete na okuta yo na ndimete ozala ponga na bigaka mwasi wana mundele o na landaki wana peut-être azu akena yo. Te voyager ça problème te moni quand tu le baraki place au moni nanu moi lipe zo monana zelana. Na biki libanda ezana sengo makasi kolika awo. Mais lokola musala makasi ezaka mingi awa ndimo tozana noa. Sona bina beta tour kala pete puis ce qui na kepona zonga côté lisusu. Heureusement temps. Oh mentalité na batu ezobala na te na mboka tout ça. Je te dis avec amour. Mon RDC les pays na biso nyos. Mais soko bima libanda ozongi au mona ke des heures de kota makasi ko lekata organisation ba nyama na zamba mais bazanga civisme. Makamezeli kana mboka na biso. Merci pasteur John. Alors, Potolo Bela Sige na biso lelo ezo parler sur le mariage. Nakotu na première question, libala ezanini. Libala batu ba comprendre te. Libala eza koyiki nyisa mukili. Nalo ba on lingala kanda ya kala. Libala eza ko pusa mukili kende. So ito yokani monda tie to boy ko bota bota, yeba mukili te etelemi. Fin du monde nzambe rokokate batu basili. Landanga bien. Libala eza multiplication. Ya ko bakisa mais mabala nyose bota bana te. Ko bota bana eza bien. Ko bota pete eza mabete même ko bota po to bakisana. Na peut ça comprendre. Sikoyo nde foyeba libala etikala kombo libala mais batu basalela ka libala nde ba memango na mabe nde bebisela libala confiance pour elongwa sur libala ko mama mabe. Mais yemoko libala aza bien. Parce que mabalo to kanisaka ndenge to mona ka kisoza na mbongo poza na libala malonga tanto yango te. Bato mona ke bazo vivre na pasi ko lia mabende bazana mabalo tanto ba musicien ba yemba ke fanda pa na bango. Yemoko musicien sali nzamba yembi nzamba libala bato ba kumisi nde ba yoki libala fa za la boy. Tuna musicien na bana na ba vivre ndenge nzamba sali te. Nazo bana makama mike. Passer à terre à une onction, à diriger à ma balle, à passer à ma conseil, ma balle à battre bonga. Yamoko nanda kuna masiti le lot de désordre. Comment bongisi à baninga abino manka? Pour ba libala. Libala musu so romona, bolinga ina fa normal, bo comme ina kati mabe zate me moko ba muninga sa motif. Okange na mbanda te me makambebe e baby. E na koyoka bololo ko ini muninga uti wapi mondimba cho alliance. Habite ça comprendre. Ça comprendre très bien. Yango na zoko ebisa yo. Keba na libala, libala za loko la voyage ya musiko zoke na koli ko matana kamia bi bamba te sur te coller robe et robeba. On comprend na lo bawana. On comprend très bien. Yango na zoko sabatu ke faut pas comprendre nga très bien. Libala ko kenda ngo pe na mawate. Kokota libala te ke na lingaka pecho ngo mabe. Ko linga pe te ke na kimi nzala na landi mobali pona pia aza chebiso nzala ya za na mbongo. Faux. Ko bala pe moi si te po moni ke batinyo na makasi prouver pechana ba donc yo kanga bien ba critère na yo te mais olandi ndenge batu disi ba apprécier ye et confère que yo olingi po prouver batu kengane na botoli ye mais na vérité bolingo ezate mabala na ezakala na mabolo okota na famille ya po balo bakeno abala famille abasi abatambo ya mbongo mais na vérité libala penza ezate mais ba posa ndoto nizo utiliser zo maloko libala na komata na basi bana misatu bakanti libala nzoka ba posa nzo ya nzoto. Asolo bana yo. So yo kinga nde yango tozokenda. Otuninga libala. Voilà, merci koyo. On est comme globaliser nion surtout makambo eze belé photo lobela ba question eze belé. Alors nanina tu na sumu tu na mususu. Quand est-ce que toko lobake libala et bandi? Est-ce que zali tango
batumi balé mwasi na mobali baboti tangu tokolo bali susundeni tangu bakomi ko vanda ensemble ou bien tangu bakeko se présenter papa parent na l'état ou tomba se présenter na église erni libale ko banda libale bandaka lero zobenga mwasi poche litoi nde pesi libale bandaka o comprendre nga libale bandi wana nini etindi yo obenga ye nde yango foye moko foye ba confection na nga na bengeli mwasi oyo ya ba posa nzoto to libala vrai libala etalaka ba million te vrai libala etalaka famille muto asate vrai libala etalaka étude ya muto kutie nango te olaninga très bien vrai libala eza confection motema olingi eloko sans motif bolingo ya solo yaka mingi na ba posa nzoto te vrai bolingo eza souci ya muninga olata lokola ya yo eloko wana ezaka su lelo te nazoba no clair ndimanga nakeba mabala combien natali ndenge fete ezosalema natali baniveau étude ya mwasi na mobali otali modèle ya fete obi lauréat mais tala bango après 2 ans 3 ans 4 ans mavwanga nini esali libala epanzana parce faut tuna mwasi atanga ou bien te mobali ana baniveau tout comment ezosimba te comment mabala ba parents na biso batanga te bauta mboka libala bandalo kwa na match print mobala koksi 30 ans ayebi te famille ke mboka bele mwasi lokwa koli oh mwasi na yo yeyo sa mobali ye moka cha litoi babika na mboka na biso tala to bala ka boye oh mwana tata macha banoko zem comment mwasi wana respecta mobali petit bakola ko swane bimate me bazanga ba difficulté comment mwasi na fait na famille mobali ebi bango te me so kabola biloko so kamwa roba mutaka boli to machine soka biboya ko pona oya kwa liboso soka poni fufu atali te ote azongsi oyo comment va za fufu fa pona 5 map sani parti pris ezati ba tutu ba mona ke mama na tanga te mazala makambo koleka intellectuel ba mama kala ota la bagage ya sagesse ya mama so bomba foyer koleka moi ça ba université lelo ba c'est université lelo lingasa ministre député ingénieur soki ya mwasi oyebi bango ba commerçant banani bela français na anglais android ditongo ti pokwa otele na ba jeep mutu munene ba voiture mais tale na ko bomba libala même aka kwa mwasi ayebi ko bomba bana na zamba koleka ya mutu na lobi boye na meminga ngambo merci pasteur John mais ngai lo na retenir o intéressé nga ezali que libala ezali ezobanda na rencontre entre mwasi na mobali siko place nini oyo ezali favorable oyo ezali ke mwasi na mobali bakokutana na feti po bana libala na bango na matanga na classe na musala na internet parce que mabala internet peut comme belé là eza partout ekokuta yo boko okuta mwasi na matanga zolela et confirme que yo na kolela ni omoni ba révélation lingi pasteur pardon olula mutazolela ezali babala na pe bongo na mwana musu na feti na mwana mususu na bisi na mwana musu na wenze na mwana musu ke bandana ko swana oya fingi onyatinga embesi nyama baba na ba no clair kote kutana wana eza nango ndenge nzamba cha destiné mutu na mutu problème na ngai eza ndeke fondation de telemisa ndako soki beto ya se batie mabe au kwese bandako likolo bato bakansaka libala peke ndo simba fo bokoma bondi ko umeli bo umende libala simbi te expérience ba caractère nena ko umela ekokana ko ndo timbela so na lobi ba ko silika boite mais première base ko telemisa libala comme na fondation milo ko échanger ko yaka no kite bolingo na motema bolingo soki olingi eloko na voie normal okotala budget nango te ere azokoma piaka ere mavision na motema affection emata nazoba no clair bolingo lelo koma soko za na mbongo bandika kokweya ma bolingo mwasi peki ekiti mobali mususu akolinga mwasi so amoni kaka makama liba ebilo mwa mike bolingo mususu ekufa miba ebebela biso manki ya ko entretien bolingo za dialogue soko solo na mwasi bien te dege yak keba na mibali ba lula bar ko le affection ndako na olo ba no clair mibali na ba sacrifier bana lokwa tini bango congé men soko bazana ye mwana ya jeune garçon lokolo ngana ke na bar chaque samedi dimanche ko lango ba betelanga maboko lauréat mais mwana ngana quartier soka lekezo telo ndio mwana ngate comment na zo ka mbongo ate abibamba na ko pesa couper ya mwana eza combien on ebisa yo yebi ti anda kuna bana comment na zo silika po masabi ya komina nyonga 3000 mais libanda pona ko sombela baninga ba bouteille masanga na za champion pona ko respecter bana ngana pesa bango ode ke tata yeyo jamais
Moi si yango pe obala te batikela yo ofele otiaka se mina par hasard bakitia pe pa na yo lokwa koli okoma na bana 5 babokilo so baye kotala yo bazongo zo silikela mwasi baleki ebele bayaki mpo na nini mais bako vraiment mibali wana tala na opesa conseil soko za mwasi okutana mobala boye nga mutu na bisi yo ni prophétie ni église sala to bonga makakima ye pasteur ozokabula babala nakabolaka libala te na prévenaka danger po moka koma na danger te peyekte biso dana mafwanga misala eza te badifita pase ekoti biso na mitema na ya libala soko osangisi okokota mabele ava bakoselike balie yo eloko eleki kowumela na mokili eza te nazanga na nga mbongo me nakoma koko ke na nginda nakufa ava natika makambo minene me ngai nalongo enoki fo na boye eloko oyo. Merci pasteur. Siko pasteur tozomona ke lelo mabala mingi ezosalama na internet. La majorité ya batu ba rencontre ebele oto anango lelo batu ba komi kokutana à travers les réseaux sociaux. Est-ce que yo omona ka danger te na mabala ou ebandana na internet? Ezaka na danger te so danger ozasio moko za aventurier. Soko za aventurier te danger za te yanye so mabala ndeko nanga. Nazo ebongo mitakala batu misusu balakisa na video batu misusu ba wololi yango njoka misusu amoni mutakala na PC révélation di mabala ye. Ezali nazo bano makama mike comment mobali o azanga tina zotamba na lipapa ba wolola ke partout mais fio na ndima kende libala kola na passe ayebike mobala na liaka na passe écoute oyi mabala msusu famille a moi si bazwa mwana mobala kwa boy atokele bango maya saka misala ba ko sa malheur na suka batikeli ye mais mwana mama wana kwa ya amoureuse ya muto ba otinda toka mai siko fortuna comment bango bazo kabele ko kabela mais akoyi bolingo ne pona bisayo et a compliqué. Je te dis avec amour. Oebi kokola ya bana na libala ezalaka nanu mbongo te. Bolingo ya vrai ata bana batangi te babimaka na batala nzamba tiaka po bolingo papa na meza ki original. O kama mwana tanga te me aibo beta bali. Mwana tanga te aibi ko dessiner. Mwana tanga te me azana bagage moko ndire fruit amour propre. Babolingo bibamba oyo sa kuti ndeme mainga na bar na chemwa sili litoyi na loyenge ko koma na zemi mbambe komi pese meye na ko situka ke na linga ye me na vrai fond yanga te eko tsaka ba dega na olo bano makambo ko ndimanga te tala bana mibalo erreur ba posa nzote mema bango bakanisa bolingo ta moi sa jise mi ba ko tikela ye ayako timbele ke na ko ina fo pour trop tard bolingo sa kite tande ba kosela ba fiango makam pecho soka botika na ko bengana mankaka mère na biso fo azem poli omoni alingaki yete mwasi olingi ataza na caractère mabe okobomba okondima bokima na musika ozala mwasi olingi atbato komona nde mwasi aze impoli me mobalo akangamela nini ane impoli me bolingo ekouvra na mona kesu mabe te pona mabe na na kotikala koboya te pona luli ye na mona mobala koto hôpital azosuma ba diarrhée mwasi alobi na kokende pa ite tia kokufa bongo na tika ye azolongola banyelo kwa bebe a 6 mois azolongola na couche mais mobala tata mukolo ninye sengi mwasa na boya akima tala na oyebisa yo ba vrai amour eza nde to mona bolingo mindele koko na koko basimba na maboko banuni ba otambola nzela moko mais awe zalaka rare awa la plupart bolingo basi nde bakoya ka ba victime mibala ba ventiler kwa ba biso mite na kati na oyebisa yo mabe ya mwasi soki ebimi ebetaka mbunda lokwa bombe pasuki mobala kosa 60 mabe mko bakoyoka basali réunion bakolimbisa na pete sa ba juger mais mwasi ka moko kopanza bombe ndira bebisa kala yango mibali mingi bayebaka ko entretenir basi na mabala te libala soki ezali mpona bandako na ba voiture nde bana basi bakonzi bakima te na mona mobali ya mobola mwasi atingama mpo mobala lakisa mwasi motema na vérité libanda bakowola bango mpe balala na kikuku na litoko mais mwasi apesi confesse na mobali azanga malingi nga pata ndelanga nyonso polele libala lo ba nango te soki azangi akosola masolo mosusu some kozwa mbongo changement de fréquence lokola quand même ati vitesse makambo ayebisaka mwasi akogangela na bakanayi mwasi akosentir ke mobali azokosanga akokende na mbongo aye na solo kwiti maloba ebele mbongo moke kolanisa balokwa nazoyebisa yo bana mibali mabe naoloba no makambo okondimanga te mibana baza ti lelo era ko respecter mama bana zonga ndako ezalaka te soka za piaka atambolaka bien soka zimbongo ebebi yango moi na lobaka pe na zongelaka mabala mingi bozoko c'est la satan nzambe da frena yo soki yo bongi ko tia mwasi mala les tikala piaka po bokene mala merci pasteur na bana oyo makelele ya ba mama kete de ko so na papa tiaka mama mala les ata zaka melo mona mele bunga famille nga ba iba mwana mutu non
makelela baparation baza na mécontentement na ndako na mwasi etiaka bana mal à l'aise to babelaka to bakomaka bazoba na classe namona papa na mama bana balalaka na toko baliaka malonga te tellement papa na mama bana bolingo frais tala bana babelaka te comment mwana meli miliki te metombola ekilo lokwa saki ya ciment affection mwana kozala à l'aise na kupa bidende uti wapi papa na mama ba à l'aise bana na tina zero babetaka match tina salon ba voisin de balobaka balala comment bazanga kicha malonga me bana kokola ne secondaire ba patron ya papa na mama ba patron mais tata mobola mais comment affection mwana za nesengo kimia papa na mama chaka bana à l'aise nazo pese conseil koela ko bala te pone sengo ko kolata sapato ya kitoko biso to bangi nzoka numéro na ote mutanzo nyoka na makolo yo lata sapato ya gudir ba wolola yo meza numéro na yo okoma fait tongo ça passe je te dis avec amour libala komekango lokwa munga na biloko kokito te okosa dégâts na mona mibale belé tellement kota na mboutage ya libala koma na katikati aller non retour ata ba tcheli 10 soso azosi la kama tama tia kufi akufeli nini ayako timbela ba trompenga yango mona kama bala mususu soke infidélité tala frère obi nzambe akot peso 6e sens moke église moi je zo lingeza na ba critère moko mona ka 1 2 3 na bandeli basi nyona soke répéter 4 fatika ye kolanda kitoko na bolingo koite na kati ko simba tushi na karibu ko na rompete pino ko tobuka na kati na ba no clair ndimelanga poza makamso kama yo sa ba bêtise na ndako za na bana 3 zo betre bango tolo nzoka nde moko ya yo 2 ya yo te ezali ko tilelo oui ba bonde yo ndeko yeba te moi si fa fongona motema checking nazo pesa ba conseil sérieux donc yango na photo ke bana bano ezala ka alandi longia papa te alandi longia noko te mwana na yo moni mwana yo ka ADN moni test ADN na mona bano ba ya 6 tout le bilongi différent mais ba uti na famille moko papa maman me bana on dirait bana na bano frère baza na mwana pe muso stepene longi na mais mwana ite so fortune za nini on appelle ça conseil bolingo eza basé na fondement so que fondement tongami mabe budingi okweya so fondement eza makasi ataba wolola bino bokoma na masina terminus je te dis avec amour vrai bolingo eza matérialité vrai bolingo eza ndenge bokutaneli makila ndenge tuti vrai bolingo komona mobile akoma na souci ko linga ndako koleka batu milibanda bokoma mobola zaka mobulu me banda bala kutoka nte soko bala kokoma plus pire mais akoma neti yuma moi je akangai na nini akutana bolingo solo moi ça pixel comme ta kote kasho akoma na souci affection ndako koleka libanda akoke na bara ngamela bete na ke pale vomina me na porta nda ya ndako ba masa kutu ba wololi olekisi na lekisi te respect ko linga moi sina bana et tala na loba no clair mibali ona baza su mingi te na zolo ba no vérité victime mingi abaso mona ba koma na désordre moi ça comme police ndumba mibali ba bi ko tala omoni remorque asima ba pesa ka plaque masanga moteur voilà oyebi mutu ndazaka na plaque mais tous les remorques et asima te za propre même ma marchandise ya combien akotalela mutu atezami linga pas comme c'est matadi soki mutu aza bilemba lemba na nzela kokufa lere nyonso marchandise eza fragile to ba Thomson oyo kobeba na nzela soki ewumeli so babengi mutu musu ba changer ba tshaba kenango mabe bampane eleki yomi kotelema telema na nzela kami eza maladi te otelemeli nini faut chauffer so za posa ko makisasa nazoyebi biso ba vérité yango mana peso ba piste clé keba na camion soko tia na parking ke de voyage kotala ka bota mutuka te vérifier essence na ba roti tala ka pe ba pine za bientôt za bibamba liba les a voyage aller non retour soko koti na loyenge ko simba tushi na carré na ko sa ote liba les a maîtrise bolinga na vérité moi si peso ka za na mobali a bomba e makasi ko coffre fort ni mutata la te vraiment si ka za loka garde corps à papa vali ça c'est tout à papa tout à moi si nazo pesa ba piste clé ba nyonga mobile na quartier jamais ko panza ko si c'est valeur ba mbotene ko si la lokumu ba nyonga so papa za nango so ka za pia ka bima libanda lobe za ki mbongo $, loko échange ça te tika papa kende ko futa lobby njo kanda za ki pia ka toujours stratégie bilo nazo ebisa yo chemin mobile jamais ko samba na miso abatu ki moi ça na lo ba no polele so ndi minga original amen vrai mobile ata pesi mbonga muke na mwasi ako panda seke pa baninga te botala tabino mona ko soma nini na mbongo oyo eza ko comme ça papa pepele na lopango lopango ana mukolo mona papa dimanche sala kata ju kantine na pompe ke suba tala bazongisa ngo sima
Pani ozakane loko te masa panza garde ko sa bolole to sa na oni nini zonga boy cantine. Na zo peso ba piste clé. So yo kinga. Na ote original. O senga bala to bag. Est-ce que ba critère ko komandi bala tisuka oyebi? Ozo velo matana prend so pousse à camion so ba code de la route. Permis posa na ngote. O bandeni ba tellement na do dan. O bandeni ki feru jeza boy. Ba signo l'état tia pona ko 4 ko tanga code auto école to sala ngonde ndenge libala za. Et belé ba bala ba bota bana ba kole me code de route libala ayebité ti lelo. Foin na foin. Alors ba no makambo sérieux. O kompanenga. Or libala za technique de guerre roza na mbonga muke. Quartier bato ba cravate bato ba okamwa bino. O roza na mbonga tala. Nazoka bisayo tala na sekina ngamoko. Pasteur, na lingi toko tasiko na likambo etali dot parce que yango peneza ravement na centre pe ya libala. Dot n'a pas de prix. Voilà, sikoyo to déjà so to bandi na dot to zota la liste ya biloko ba pesaka to basenga na libala. Bazo benga ngo facture eza pe na français. Est-ce que bako changer kombo te longwata facture to batia kombo? Est-ce que facture eza vraiment kombo esengel na? Bo baloba ka pande ba klandela terme koloba mais pana nga libala ezaka libala nga libala omoni chaque mutalingi mwasi na ye ayebaka nini ya kosala pona yango ba para pe prix ba chaka misu batulisa bana po facture le ka ikolo faut que ça na modération oya lingi na mona libala o mobala zo mwasi na ba $50 100 apia de occasion ka ouverture mais batu ba o ba yeba te na pembelo ka ba wolola aki ya nyongo mbongo muke mais makambo mobala salela famille na lelo soki basana ba famille mwasi bazaka souple te nde barata mwana ba makambo mais famille ba te abalaka na makasu na mbongo muke me makambo asali kolika mbagi na alliance na mona pa bala na alliance mbongo ebele batu bakinda fete fio na kati libala soko tali makamba zo mona pete kande bombi zo mona mamo nambwa nazo bano clair libala ngona zo bano ke libala za alliance te libala za motema mobali na mwasi comment na kowela ko bala yo to ke ndaka libala siko na kwei na ko futa sunda kute o noringa ka pona cho alliance ten avant to na bano polele libala za technique ya ko vivre mbongo na nango sengi na bala te mama to poussa on ne kin na banda commerce to voyage yo peteka quand ko mata na ko honorer yo numéro 1 tala oyi makam na lo bawa longola makam libana prière tigala nzambe ka bongo na motema tika masumu kotalo lola libala ko linga tanja telo litoi o mona makambo e mona makana lola taba tunanga adam o sali nini o mwasi opesaki nga afundi nani mwasi so yima ka chaka eva litoi ndafunda nzambe yo kanga bien so so comprendre nga mutalela na likambo na samso na lingaki dalila nga moko ana toboki mise tali mutu te la kisanga ka libanga tanga semba kinda ko ekwe yanga pena ke na kende po libele sebe ebebe linga boniko yo bate ya yo n'habite ça ça comprendre amen non ya bisema kama ça sérieux yanga pena bisaka ansi ko kota makamba libana ngate ko la kisanga mwasi na vision te tali yo te tikanga na ngana pono yanga poso ke bebe linga na kolelo pam tikanga mo na bebe na kutana dalila na nga soka to bolanga misu nga soka memanga wapi ye soka changer nga pays ye on doit sentir que mboke be na ba no polele so so beta kasu kokoriko te bika lupango ba gogo ba tondi minga tana beti kokoriko mtakola muka azate so so muka kokoko so so na mina so mona mtala mkina eve so kangela muto kokota ile bololo kokokora so 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 ba o penande bolole akobeta kero ndala omani mboka na mawa nzamba singa kongwe ko simba ndenge to uti koloba tolobeli libala vraiment mutuna mutazui par naye topesi merci na ba kondina biso ya Koba Plus télévision topesi merci na ba technicien na biso basali musala makasi lelo pe topesi merci na bande kona biso nyonso balandi biso na mboka na biso Congo na étranger partout bozali topesi bino merci bo pesa ba like ebele na émission onde bolandi yango et puis bo sala pe ba commentaire bo sala ba critique bo pesa ba idée bo pesa pe ba conseil tokute na bino mbala sima ciao 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 bo s'abonner massivement na Koba Plus vraiment to lela bino tout fort base to la pété to zalawana chaîne na bino Koba Plus télévision bo s'abonner to lela bino base